Matondo bandeko balandi ya émission balingo bola moka mboto mabota mabino mbote na bandeko yonso bomeseni kolanda biso awa na République démocratique ya Congo mbote pe na bino bandeko yonso boyebi bongo kolanda biso libanda ya mboka na nzila bongo ya internet pona mbala yoko lisusu émission balingo bola moka to meseni koloba ekoya ko mabota mabino na ntina se yoko koluka kozongisa conscience ya moto moindo na nzoto moindo po utamwa ntango moindo azeko tambola na kozanga conscience yango moindo alei na fulu yango moindo alati na basufatuma ya tombola na mokuse moindo mobola ya yambo nzoka nde ye moto afandi na mabele ye etonda nkita talantina nesongi ya nzila mfu mokusu kia mzala mpanda na ngola baye lisusu kokoba bongo misala ya 1921 ponini te longo na bangunza kati na religion vutuka fumuki mbangu baye lisusu kozongisa moindo na esika bungeli talantina manaka mabiso mabengami bongo baindo bo lamuka tokoliki ya lelo to sepelaki bongo kosolola lisusu na bino bandeko bokolandaka biso lelo tolingaki totalisa boni awa na République démocratique ya Congo boni na mabele ya Afrika boni epai ya baindo malamu ekoma mabe pe bongo mabe ekoma malamu ekoma mabe pe bongo mabe ekoma malamu tango yonso bato bakozwaka makanisi ya malamu ekokokisamaka te to ekokokisamaka na pasi tango yonso bato bazali na projet ya malamu ekokokisamaka te to ekokokisamaka na mikakatano me mingi ya makambo yeze ekokokisama pe na facilité na bopete yonso eze makambo ya mabe tango bato bakani kosala moto mabe bati ba batterie en marche basali moto wana mabe ekokokisama na facilité pe tokokenda yambo tosukisama naka na biso tokomeka moke kosimba ata na koleka tango mosusu soko kopesamela biso ba phénomène assassinat ezalaka awa na République démocratique ya Congo mingi soko topusani pene ya élection tokoliki apo moindo po congolais atiaka kate na 2006 yambo topusana pene ya élection bolamuki na tongo babwakaki moto bakati bolamuki na tongo bakutaki ebembe kuna presque na ba quartier yonso na 2011 idem tango tokomi kopusana pene ya maponomi koboma bato ekomaki fréquent ekomaki ezaleli quartier yonso tolamukaki tokuti ebembe tozamukaki tokuti ebembe tolamukaki tokuti ebembe lelo lisusu topusani pene ya maponomi makambo mana mabandi bato baze kotia kate mpope balingi kotia kate bato bamipesi na makambo mazangiti na yango tolobi masolo na biso malelo matelemi po nini mabe komi malamu nde komi mabe mai mantina ezeli susu na ntina te mai mazangi ntina nde mazwei ntina tokoliki ya lelo bato mingi basatake tango mosusu na biso bandeko ndombele baze kokuba kosatake na biso mpo ya koloba na biso bozalaka lokolo moko bopesaka parti ya kosoutenir mouvance présidentielle ya kosoutenir président Kabila bato mosusu bakobengaka balobi
Et sengelaki royaulement bino bolobela be religion spiritualité. Bokoka kite kokota na mayematali politique. Tokolikia esika touti na bayebi kinkulu na bayebi bokala ya baindo. Bayebi bokonzi ya Ntsaku Panzu Nzinga. 3 pouvoirs ena. Ntsaku Panzu Nzinga. Ekoyaka moko te, ekoyaka mibale te tika moko, ekoya moko te tika mibale. Yango ekotambolaka. Yako kangema. Soko na baibazena na mutu ya malamo. Boyebi tango président, le feu maréchal Mobutu asalaka politique à retour à l'authenticité. Salaki yango sur le plan politique. Basali pe organi ya ko encadrer bongo ba scientiste to ba homme de science. Meloko ezangaki pe ekumba na échec spiritualité. Soko ezalaki eyaka moko ezangi mibale ekokisama kolandela bileko. Soko ezalaki eyaka mibale zanga moko ekokisama kolandela bileko. Ndenge tokomi koyoka ngo na ba discours to na bayeba kubengaka biso. Président Mobutu alingaki alonga na ndenge akonsaka loposo pembe. Bato balongoli ba preno molato mabongwani. Mais lokola spiritualité ya kite. Lokola bonzambe et ya kite kobale na mokano il président Mobutu azwaki sur le plan politique. Eze lokola mwasi na otiaki zemi oze kozila mwana mokolo yango bakei kobota. Tango baboti mwana nzoto yebino bosalaki baboti ebimi. Mwana botami. Mais soko molimo elati ete tolobi morne. Nzoto wana boko zonga nango na ndako te. Po ekomi inutile. Nzoto wana boko zonga nango na ndako te po ekomi inutile. Morne esengi bokenda bokunda. Nzoto ya malonga yebino boko zonga nango na ndako. Tango nzoto yebino bosaleki elatisami na molimo oyo bino boyebi sike uti te. Mokila molimo nde poni. Molimo ninye kolata nzoto yebino bosalaki nde balobi mwana libote zili bojonga na ndako bayamba mwasi auti kokitisa mama zalaki likola ngomba akiti soko biyeki eke kobeta soko bakosopa ntsamba soko bakosopa makazu soko bako tumba lusangu sangu poya koyamba molimo yezongi eyei na libota sika mpo nde molimo elataki mosuni ye bino baboti bosalaki. Yango wana ba principe spirituel. Misato katina moko. Esprit, corps, âme. Moko izanga te to benga to beta lisolo ya moto. Corps, esprit sans âme et coexister te. Âme, corps sans esprit et coexister sur le plan physique. Âme, esprit, sans corps sur le plan physique et coexister. Poto benga moto na part entière et sengi à l'esprit, corps, âme. Leçon wana toko jonga nango mikolo mikoya pues na bay mingi batalaki kasi ba monaki te. Moito azena difficulté moko songolo mingi ya baindo lelo soko ebisi ye na nzete ya manga na nzete ya lingolo nde mangolo ezena kati simana yake kokata nzete ya lingolo apasula kati ya nzete po azwa manga. Olakisi nzete avoka. Moni nzete ye ekopesa biso ba avoka mbula na mbula soko tokosala keba te
ekozalisa biso bato ya mbongo. Na nsima na yo akei kosasa nzete ya avoka po ajwa bavoka koma moto ya mbongo na lombango. Notion ya tango. Notion ya tango. Oyo biso na nsiku miase mono wanza tobi bileko bya ntango. Zila tango nzete akokisa tango na ye. Apesaka nkasa ya sika, akopesa fololo tombe, sima ya kopesa fololo nde akopesaka mbuma. Mbuma yango pe bakolia kango na kibolenge nango te to na kibomwana nango te, mbuma ina esengeli ejwa ntango ekole komela sima bolei. Sima bolei. Mawa pe pasi lelo baindo balingi mokile tambola na makanisi na bango. Balingi mokile tambola lolenge bango baze kokanisa. Président de la République oyo bino bandeko balandi ebele tango mosubo kokomaka mabe soko to simbi esika ya président de la République aze kosala ba discours auti kosala révision ya code minier. Tomonaka na mikili ya poto ba terroriste batakaki Charlie Hebdo. Soko 3 personnes pamba, soko 6 personnes pamba nde babungisa ki bomoi. Soko to bosanite. Mais bosantaki ndenge nini armée française, gouvernement français ba s'immobilisaki po ba traquer. Bandeko bozalaki na Bataclan boyebi ndenge nini chasse à l'homme salemaki armée française esalaki descente na terrain, gouvernement mobilisé pour battre basaya wana tolobi gouvernement français, opposition te majorité présidentielle était na basé bato basé na niveau soko ya gouvernement et bato basé na eteni ya président na opposition bakomaki moto moko po basimbaki France. Po basimbaki France. To bandi sika kotambusa kosangisa makanisi biso na bino. Président Kabila asali code minier. Sokolobi akei na code minier na poche na ye. Akei na code minier wana na mboka ye ya kozala na province ye ya kokenda kofanda. Poto bakango, président Kabila n'est pas un président ya vie. Moto éternel azete. Tôt ou tard, vouloir ou pas, un jour, il finira par quitter ses fauteuils. Mais mayasali lokola mobeko ya mboka akotambola kanango akolongola kango kobuka ngo kwa lingolo atina nkutu akeina yango to etikali po ya bolamu ya peuple congolais. Tokoliki ya revision ya code minier kolongola ngo na 3% kokomisa yango na 10% avantage et peuple congolais. Koloba ba brite kenda kalisute ba salaka yango na mboka, c'est pour l'intérêt ya peuple congolais. Mais totuni biso na bino bandeko bosa charnaka na bino bandeko yepe bolandaka biso na bo alima. Et si kanini ata ba lettre en félicitation kouta na gouvernement to kouta na opposition et salemi à l'endroit chef de l'État. Te wana moto ko salate. Wana moto ko salate. 58 ans après, Bamboka ya biso ya Felika, pour presque la majorité, to bandi ba indépendance 58, 59, 62. L'indépendance bandi ko koulé na ba pays Afrique. Mais toze komona loposo pembe aze ko koba ko diriger Bamboka ya Afrique, ko gérer ba dirigeants africains, ko gérer Bamboka yonso ya Felika.
malgré Bambokango, soi-disant basé indépendant. Wana Motakoti Akate. Président Kabila depuis un temps, Bisika yon choisi Koloba, Azeko prôné indépendance. Il y a la République démocratique, il y a Congo. Azeko bo, il y a ingérence. Il y a impérialiste, imposition, manipulation. Wana asali yango pona ndako na ye, to asali yango pona République démocratique ya Congo. Wana asali yango pona libumu na ye, pona libota na ye, to asali yango mpo ya ba Congolais. Média moko te ya République démocratique ya Congo, surtout la tendance à opposition, à encourager, toi à remercier le chef de l'État. Sauf étant que les médias pro-pouvoir. Basali yango pe, sans objectif, sans philosophie, sans idéologie. Basali yango, mpo ya koluka, ko sepelisa, bemotema ya président. Voilà pourquoi na ba parti politique, na ba meeting, na bango ba orchestre zangakate. Sonorisation, ils étaient pour balobela. Soko bokuti sonorisation, boye bake, mabina maze wana, milangwa au rendez-vous. Mabe komi malamo, malamo nde komi mabe. Ba chone, na tendance à opposition, ba yebi ko djoua, discours à chef de l'État. Po ba luka point moko ba dramatiser. Chef de l'État ou taï ko sala point de presse moko récemment wa. Alobi, batuniye, échec na yo na etamboleli na yo ya 17 ans na yo ya prise de pouvoir eloko nini okosalité oze ko regretter alors bien échec penza te mais regret na ngai na kokite na longité na tikalité ko bongola homme congolais ko transformer homme congolais. Opposition a joué yango, a dramatisé yango. Lokola makambo mingi makoloba makana mboka iye, e koloba makana nkota ya bisote ya bapaya. Bato ba saisir yango te, bato ba s'enflammer, eze koloba bazeko tia ba micro, afinga bato, alo makuta ki biso ndenge nini, bazairwa to zaki samitu de n'importe quoi. Bozindo ya maye maloba maki wana na point de presse wana, tokolika tutila ki yango bino. Na moindo télévision, mon bimba intégralité na yango. Bo s'abonner, bo partager kabiloko to zekotia. Toko combattre ma bébé na conscience. Toko combattre ma kita ya ma bébé soko toko zala ba conscient. Et c'est pas si. Vraiment c'est pas si. Ba dramatiser discours ya chef de l'État. Afingi ba omesa irwa ya salidini talobi regret na ye est-ce que ba congolais opposition majorité bango yonso est-ce que motona kwa na ya fanda ka sala analyse ya discours wana to ya point de presse wana à l'époque ya Zaïre BCRS azeko benga mbongo biloko mabe ozena biloko mabe na poche. Corruption. Et bandi na 97 ya Mose Kabila te. Ba mungando mwana matapunda te. Bato ya ozone ba yebi na cité Baudouin. Elali mbula boni. Kingabwa boyebi. Ambiance ya Matadi e bandi lelo te. Soda mona ka civile lokwa bilanga na ye. Boyebi ezeko date mbola nini. Bande époque coloniale. Mondele nda zalisa eloko wana. Yango monaka
mingi ya mibeko mondele apesi ezala exécuté kaka na biso bayindo. Alakisa soda lokola nalatisi yo teni sukutu oze lisusu te na motema. Bambepa wane bandi kala mobeko oyo soda militaire congolais to moyindo azalaki kobomela ndeko na ye azalaki koyambela yango epai ya loposo pembe. Bongo lelo masili po tolingi tomeka kufungula makanisi ya bato. Mabe komi malamu ekomi mabe. Président Kabila azali koluka bolamu po ya nation congolaise ekomi mabe. Basé ko déformer ba discours. Akoki te ko bongola citoyen congolais, homme congolais. Est-ce qu'akosi beaucoup kenda na ko comprendre que ba homme politique basé bandoki. Ba homme politique basé ba criminel de culture, basé ba criminel ya mitoi pe ya bomo ya bato. Tango azé kozwa ezalaka po ya cercle moko verrouillé. Ye libumu na ye na entourage na ye muke. Sokwa kiti epai ya petit peuple wana po exploiter bango. Sokwe bandi kobeba asali recours ayekolakisa bolingo epai ya petit peuple. Wana tolobi ba politicien. Soko kozwa parti au pouvoir, soko kozwa opposition, bosa l'analyse na bango. To mexieni koloba yango mikolo ye, récitation ya les corbeaux et les renards. Bo juangolo kwa kakate maye matangisaki batangisaki biso na bomwana na etelo te bo balisa yango na maye mazeko leka lelo. To tunaki na bamanaka yeleki na député ya opposition na député ya pouvoir na nyazwaka mingi na nyazwaka moke. Bino boyebi bayebo kendeki na masolo epai ya ba député ya opposition to ba ministre ya opposition kanyaka basenga ki bino tote. Et par là, vous allez comprendre que tu as un problème d'homme. Oh, il y a qui regrette chef de l'État. Président Outi, na siège des Nations Unies. Sokoya Oni. Kuna na Oni, baso tolandi discours na nzila ya etando na nzila ya ndelo yonsoto tolandi. Maintenant y a sali message et encouragement na chef de l'État. Pour Afrique Média, Radio Yézé suivi na plus de 2 milliards de personnes. Balobi nalelo président Kokia Tombola, Motuna Ferika, c'est président Kabila. Bongo bangi sibinote. Danger zeko couru. Sans appui. Tant que tu sans appui, ni n'a pas ya famille politique naye, ni n'a pas ya opposant. Opposition aux ekoluka pouvoir ingeta. Soko ba bongi seli yo code minier. Au monité ba facilité yo lobby d'accession non à pouvoir. Opposition c'est ko la pouvoir. Soko kuti mboka indépendant, pétrole zongi na mabele na yo. Cuivre zongi na mabele na yo, coltan. Diamant, uranium. Au monité tango yo opposition ko ya la wana, okuti vie facile, okuti vie paisible. Okuti tamboli ya malonga. Te. Wana te, wana ekoloba te, wana ekosimba te. Po nini? Po mondele nde alingi bongo. Po mondele nde alingi. Et lokola peuple azé naïf, peuple azé na kidiba, peuple azé na kwiti, na milangwa, zunguruke. Tango yonso peuple akobinaka. Peuple azé ko kokate, ko comprendre nini
makita maze kosalema lelo. États-Unis d'Amérique, moins de 10 chaînes à télévision, grande puissance. Chine, moins de 15 chaînes à télévision, grande puissance. Mais la République démocratique du Congo, plus ou moins, non quelques chaînes. La majorité financée, ce qu'on a Soros, Boyebi, Oyake Kofanda, Sika en Afrique du Sud, Yango lero boze koyoka opposition soko sangeni bisika yon soko kenda asuki na Afrique du Sud. Isika makita mazeko salema. Isika bakomi ko koluka ko tinda ba dirigeant africain ba ya alors koluka ko convaincre motema ya président Kabila po atika Bokondi. Mpo nini bolingi atika intérêt na bino zenini. Bénéfice na bino ezenini. Bokolobanini. Respect à la Constitution. Paul Biya lelo 7e mandat. Plus de 40 ans, plus ou moins 40 ans à pouvoir. Ou ana moto kolobate parce que vivre en parfaite communion na bango ba pare. Parce que vivre en parfaite communion na bango ba pare. Peuple congolais a zeko kokate kujwa mayele. Ya zeko appuyer o eze mabe. Est-ce que si ma ya élection mi balé il est au sali. Peuple congolais kokai ko redonner les sous confiance paix espoir. Na homme politique. Je ne pense pas. Je ne pense pas. Mais botala ke baze ko lukesika bakoti ya moto. Baze ko lukesika bakoti ya moto. Président na point de presse na ye ya salaka asimbaka mandat ya Monisco. Mais lelo chose étonnante c'est comme on a homme politique congolais il y a opposition alors aleki na média poatuna Kabila zenani poazala na audace ya koloba Monisco bima. Et là moto wana kokia mibenga mobundeli ya bato. Donc ye batangisaka etelo kozala opposant bepo na citoyen individu monsieur Kabila. Akokite koya ko sangena na peuple na pouvoir en place pour s'opposer contre Monisco. Lelo opposition a témoigné bolam pour ya Monisco, c'est regrettable. C'est regrettable. Ndenge nini na 21e siècle mabe koke koma malamu ndezo koma mabe. Moto ya zeko luka bolamu même sokolobi pour position c'est sûr. Balobaki Shadari azendakala bakubatre. Mais makambo yoso ya bolamu. Omonite lelo contrat aéroport ya monene ba signé. Projet ya nini ya eau profonde et salemi. Pour ya monene na mwanda. Omonite soko opposition gagner pouvoir et lobby. Faut bete maboko. A remercier président Kabila. Nasuka na ya mandat soi-disant, t'as fait ceci, t'as fait cela, yango le longa na yeko ndondo. Mais non. Mais non. Negadini, yesa pona ki do fait. Assez qu'on continue ko sala. Assez qu'on continue. Soko moto asali testament et lobi fwa kufa. Bino bato ya mayele. Soko moto asali testament lelo, lobi bandi ko tuna. Boni ye moto sala ki testament ka sase ko kufa te. Constitution l'obité. A kosili sa mosala mokolo ya remise aux reprises. Na président ya sika Eli na voix de jure ndenge bolinkaki. Tout ce ko tia ba entre parenthèses pour les médias makambo yon cheze ya kolobate. Makambo yon cheze ya kolobate. Mais to tuni Monisco ayaka po akenda na bazone ya Itumba. Grand Kivu. Na quelque mboka yezalaka na Itumba. Metango Monisco aleki na Kasai kamwe na sapo la muki. Tango aleki na Équateur
Bachwa, soit disons bino bokolobaka, ba pigmena, ba bantu, ba guerre ethnique, et c'est quoi. Or, ba guerre ethnique wana, bolanda yango partout na Afrika. Te, tozalaka kaka wana tene tando mpo ya kotala théâtre. Tozalaka wana kaka tene tando mpo ya kotala mabina masoni. Bato ebele baze kolobela politique. Oyo baze koyoka na banzila. Na ba FECODI. Fédération Congolaise de Discussion. Bato moko batelemi na coin. Azoko jwa makanisi na ya sali. Na tongo. Soko par rapport à tempérament du jour. Soko aliaki malongate. Soko azena nzala. Asali miloko na ye. Kolandela nzala na ye. Kolandela kanda na ye. Kolandela eloko bapima kia na butu. Azalisi yango réalité. Akomi kokotsa na mitu ya bato. Teme tomituna. Tomituna. Tango topiyaki na 91. Mosala nini ba Congolais. Bazalaki lisusu kosala. Pour lelo. Oze komona na ba projet de société. Bato koloba. Misala mizete. Bisoto kokela misala. Mosala ngo ekufi. Lelo na tango ya président. Il y a le président Kabila. Même avant 91 wana. Misala mizalaki boni awana mboka yi. Mwa ndambo ezalaki biso nde tobomaki. Biso nde topiyaki. Biso nde tobomaki, biso nde tobukaki. Homme politique a bongoli maimana azalisi yango na moto ya président. Mais toze kokoba kaka kofongola makanisi biso na bino. Yango tolobi, bolandaka émission yé sans tendance et sans parti pris. Sans tendance et sans parti pris. Montazeko préféré à partager vidéo, il y a porno. Montazeko préféré à partager vidéo, moko, bazeko tindika soko avion, po ya kolakisa. Soko incapacité ya président Kabila, mais moto yebite ko partager maye ezeko la mosa conscience ya bato. Tango bokomi ko défendre Monisco, botala esika bokomi, totala esika tokomi. Tango bato bakomi ko défendre Monisco. Le conseil de sécurité et koyao. Kosala nini? Kosala nini? Awa na mboka oyo. Tokoliki ya président de la République azalaki na quelques audiences tango asilisi kuna na États-Unis. Entre autres, sima ya masolo na secrétaire ya ONU asololaki na premier ministre belge Louis Michel. Or qui dit visite ya Louis Michel, grande puissance sima na ye, plus de 28 pays. Oyo ya kumbaki maloba na bango. Bokanisi zaki masoloni. C'était de la pression. Tango président zongi bokomi koyoka masolo zeko zonga entre Belgique na nini kalate maison Schengen kalate. C'était de la pression. Louis Michel a qui bekoti a pression. Oh non, il y a États-Unis, oh non, il y a France, oh non, il y a Allemagne, na lobi boy, tolobi boy. Batindinga na loba na yo boy. Et sengyo sala boy. Basé ko édikela yo mwasi iyeyo ze ko mona ko hérité lobby. Mais yo lingite. Te tokeba. Tokeba tozala mayele po tango yé eze tango mosusu. Bato ba dévier. Soko to simbi prophétie. Po to batela eloko ya ntina tozena ngo bato balobi ba kolabo balei mbongo. Tu as interpellé l'église kimbanguiste à tendance chrétienne. Église kimbanguiste. Et tumbaye ya biso. Tu le dis bien, et tumbaye ya biso. Bino, bose force physique. Ya fumu kimbangu. Pour bose ko représenter makila ya fumu kimbangu. Sur le plan physique. Biso toze force spirituelle. Autosé qu'on représentait Fumu Kimbangu sur le plan spirituel.
Bo s'impliquer. Hezbollah, ezalaki mouvement religieux. Sima ya komona ndenge nini Liban ezalaki malumene na ba Israélien. Ndesika Hezbollah andimaki komiti ya force d'appui na armée libanaise pour abunda etumba à contrer Israël. Tolobaka kaka te lokwa mwana moke azali koyemba nzembo ye azali komaîtriser baparole te. Soko bayembaki nzembo wana na bêtise ya kotala te liboso ya bakolo liboso ya bakulutu akoyemba nzembo wana na bêtise lolenge eyengamaki ata soko ayokaki yango bavoyu nde bazali koyemba na matanga ye ayebi kodifferencie te. Liloba nini balobaka liboso ya bakolo na liloba nini balobaka liboso ya bakolo te. Bomwana peuple congolais 58 ans près d'indépendance lelo esengelaki tokola. Lelo esengelaki tokola. Tomona politique autrement. Bakoki otinda yo te ozwa misolo. Po balakisi yo compte ye basaleli yo na banque batinda yo okenda kosala rébellion. MONUSCO ayaki kosala nini? Budget soko y a combien de milliards, plus de 17 000 militaires inutilement au basali ba carrière ya kujua kabiloko kokenda na mais no fils katana wana pour nini pour position lo bakite bon tozena ba divergence na biso mais to se converger na ino na likambo ye wana président de la République atapo ya mbala liboso tondimi to sangana nanu MONUSCO kenda sima to zongela makambo ya biso te likambo yonso kobima na majorité na pouvoir en place ezema be na opposition likanisi yonso ya malamu ekobima na opposition ezema be po ya bayi pouvoir bati bango babinemi politique et nani azali kofuta masumu peuple po soko likambo moko elingi réussi na part ya pouvoir opposition lokola kelami po azalisaka beba échec ya pouvoir ya kokima mbango likambo wana ekokisama te po soko ekokisami bakondima pouvoir la kozwa ampleur bango bakozala négligé soko pe opposition yeyi na likanisi moko ya ntina oyo pouvoir akolinga te kokisama po bakomona biso soi-disant incapable ndenge nini likanisi yeto saleli euti na ngambo ya opposition nzokande soko gauche na droite eze pona ko stabiliser pona équilibre ya peuple ya nzoto iye bango bazena yango eze peuple balingaki ba travailler en collaboration nde tango président simbi makambo ya MONUSCO opposition alingaki ya balana po opposition yebi ke MONUSCO bayibaka opposition nde kotia conflit opposition nde agéraka ba groupes armés opposition pa yebi mais lokwa bazé ba enfant docile wana bakoloba te po bazé ba enfant docile c'est regrettable vraiment c'est regrettable mais botala bango yonso te na ba dirigeant o bazé na pouvoir na o bazé na opposition soko mondela kangi bango ba bien to mondela boyeli bango accès na mabele na etala ndenge balataka souci basali politique non po ya peuple na bango mais bakosalaka politique po ya l'homme blanc loposo pembe yango bazé kosala effort ya ko faciliter ye tâche esika président tu azé ko coincer bango bazé koluka kofungula bazongisa gâteau na maboko ya loposo pembe en tout cas étant deuxième ngonga mposa ya kosola na bino eze tango molai kasi toze limité étant deuxième ngonga bokoki kosunga kabiso na kosabone pe ko partager ke mission bokoki kosunga biso na kotindela biso information bokoki kosunga biso na kotindela kabiso ba vidéo ba documentaire pourquoi pas kosunga biso na makoki soko mamonani po mosala esengi esalema
plus de 90 chaînes ya télévision bepo ya kobete musique théâtre makambo mazangi tina kolakisa bato ndenge nini okoki kofinga autorité mokonzi na yo. Mais bango moko babosani lobi bakokota bakofinga mapo héritage bazali kotika yango wana te tozala mayele bapoliticien balakisa biso kaka te bango nde bakokanisaka koleka biso te bazali bato complémentarité eze mobeko tata akeli likona se atiaka na mokili bazali parfait te bazali banzambe te esika bango bakoki te yo mpo okoki ofanda na ndako opesi bango likanisi. Voilà raison Sénat a dit, voilà raison l'Assemblée nationale ezali parlement ezena ntina ya koyoka makanisi makanisi wana ezalaki bango kaka te nde bakelaka bazongaka na babase peuple ya votaki bango bazwa maye peuple azali kolela maye peuple azali kolinga mpo bakomisaka kuna yango esalemi yango te soko esalemi te lelo nde bakosala yango ata soko topesi bango bokonzi te tokolikia homme congolais citoyen congolais n'est pas à la hauteur ayebite nini azali koluka et plus grave ces citoyens congolais il n'est pas citoyen congolais mais il est citoyen occident, un citoyen occident. Soko citoyen de l'Occident, soko citoyen français, soko belge, aze kolinga mingi poto koleka mboka na ye. Esika mwasi aze tokolikia moto alingaka fandisa mwasi na ye esika yalingaka mingi. Basi na bango bafandi wapi na mikili ya poto. Moto abombaka libota na ye esika alingaka mingi esika amonaka kimeze bango mabota na bango eze wapi na mikili ya poto. Na mikili ya poto bongo boni bakolo babalinga ka République démocratique ya Congo mbongo ya moto ebatamaka esika lingaka mingi ya bango babombaka wapi na mikili ya poto wana tolobeli le deux tendances pouvoir opposition mon santo azete na kati na bango bazé ko manipuler bazé ko sakana lisusu na petit peuple oyo simaya manda mibala pesi bango 2006 2011 basali na ye lokote ba négliger lokola bande hygiénique utilisée et comme il a moins de valeur papier hygiénique utilisé et zanguissance et sili valeur ndenge bazoko utiliser peuple Congo tolobi kimi infumu kimbango balongo pe bankoko ezala na bino tokutani mbaleze koya pona manaka isusu matondo mingi